comme tu sois au monde à au pasteur ou yabo mais so otali même ekambu na ye na moto aza kutu même pas tout monde pas ça bien tala ba fina ba monene ça par rapport au biso ba président Modowazana allait président au caisse na biso na Manchester ala no président abanda kokongola matanga ala présidente président na ezala élection te eyele ka bongo pa okoma président tout ça élection mais va confirmer va voter omoni papa allo bien alors l'élection est conservateur Manchester l'élection est conservateur yo tongi yango koto epita msu mutu aboya simu ata sali mabe soki yo za wana azoye baga ndatambola liboye a liboso donc eza oza neti mutu aoklere nzela elobi nango bataniki baoyemba ke mutu azala na liboso balakisaki nzela donc ndenge yo batio na liboso eza bon nga nazolinga nga na bénéficie na ngolama yango nde nalingi to comprendre te soki ozalaki te ube soki ozalaki na bizale mabe mais les places que comme le temps sur le ça parle na ba gaffe betolimi ça yebo bola mwili na communauté pour juger ça oyo ko sala exemple ya ba pepele kaka ba doyen na ba conseiller bola ma président de l'équipe ba doyen na ba conseiller de ba bo reprendre le président na cour mais yo kana episode na ngena répondre sorry Emekanda avant passer à episode no vous do woni suma ka musa ngo yo on répond après on a pandi na kaboli question piège c'est là si que na ba betana no moni papa makabalobi c'est ça si si yazo si ça te ya kana si ba tebele yo mo le ngalo bande la wosu na politique ah pas ça ça Marco